Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Maman, on a défendre. Avec les soins, on a quoi qui est dans ma baie, on a dans la quinte. Mais tout le monde, on a un you quantième femme. Par contre, il y a troisième, sur quatrième, sur troisième. Par camarade de musique, on a quoi, on est sur ma blog. Ami moi, on a on a quantième sur les filles qui quatrième. C'est ça, c'est un matin. Dengue baninga balikaki. Yo pe koleka. Okoleka nzela. Mais okoleka nzela. Maman Cheko, omoninga. Omoninga baleka kabala kinti. Ngasko in matadienne à Kinshasa. En fait son jubilé makambo sala. Mais ngate. Yango yosesi misala ndako. Oh comment similanga ba livre lelo. Misala ndako esili. Jo balakisa ko sala misala ndako te. Lokola mama na kufaki avant atikala ko lakisa te loko teke moi sa bongi na tongo sukoli basani abongisi ndako na yete. Mama na bongisi cuisine. Na sina seulement mignon surtout esili. Ya kota sukoli boza moi c'est bizarre propre ya kota. Ndako ni sa propre te. Ta jo kwa solo. Solo mabe. Ya kotala yo moko na tongo kombi o pangusi biloko nyoso na poko avola na pangusa bisu biloko nyoso ya kotala tala ba faire plein de poussière poussière wa on tala yo motal wala nini mama poussière te poussière zete fleur oyo na lobaki ni mama popola kyango popoli to kamate o sport na mai alors on va faire la popoli bandela musala mama na oto sukola ngo pas même ata 4 jours pas même 4 jours. Oko sukola ka ngo mikolo nyoso parce que microbe ya mikemi e mataka mona mwasi boni salite mo yo na bato za microbe e tondi yo na nzoto na yango na mona ba dessus ya mwana nanga kune ese koma chocolat likolo onika ka ngo malamu te ya kota oni mama kote e pesa melibiso mama kote e pesa kabana mama kote pesa que l'évasion Yanama Belela 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 Mombona Yesu Belela 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 c'est mingi bandi ta mama poussière nini eza wana mama na ngai ba sengle ya mobali na yo nyoso yinda na mapeka atako javel yali basala ndenge ni mama zala propre osamo sa propreté oyikola eloko moko te ba serviette nyoso ya kufangusa bani ezali wana basombela osalelaka te mama na salile kama ngalobi mama na salaka na salle de bain na bino so nga na niki te nana hakonika mama na nika yango chaque jour na tiaka la désinfectant yo ndolo bakaki na éviter misu no soki monaka ndenge mosu ofinge nga avec ngai avec likambo te zela mobano yaya ngai avec namonaka te kasi lobaka yo no osukolaka ngai loba ndenge wana zela mobali na yaya lelo okolonga na ndako epuis okotalaka série lisusu to mama natala série nanga naningaka mingi ala okotala série dessin animé novela awa te na ndako ndako mwana nanga eza ya ngai o ngana koloba nde mwana nanga osala yo te yo so loba na mwana nanga nde ya mwana ole mwana mobali auti mosala balongolaka ye bachaussure balongoli chemise otiki nano mobali esprit evanda olingi okabola ngai na mwana na ngai mwana moko oyo ngai na boti okokoka te mama so na kindoki na yo boye nde balakisaka yo na tiakala sans effet na yo okabola ngai na mwana na ngai te explique quoi otelenga mwasi yo nde okokende ngai te okotika ngai na mwana na ngai yo nde okokende mama
koya kokabula libala oyo nzambe apesa oyo na memi omari 9 ans na libumu mpe na césarienne na boti ye yo ya kokabula. D'abord, il y a Sapat, nous avons expliqué au décision. Il faut être bandé, la Sapat. Tu n'as pas fait ça. Mais la vanille, la Sapat dans les oswanga, dans le salon, j'ai accepté quand même, il y a un détail. À comprendre qu'il est bien l'autre. À rappeler. C'est bon. Ma bete banda butule na zo leka pona kene na salle de bain na yoki ni ko zo yebisa ye yo kasi na yoka kite yo sabo si ma be ngaka zo zo yelo kona mwana ngai vraiment. En fait maman di kantiniza tozo la ronda ofanda papa na ndako na ndimi kendo zo la ndako na kovana na ndako na nani nakata ndako wana soko maladi ya bute zwinga kufe zwinga tozuluma msala asule ba mona musala abi tozuluma msala yo ngana bandana mulate kota mulade wana ndenge mona musala akotaka bakuluna baboma mama lopa yo lingo sala ngango baya kubomra ngai sans effet oko kapola ngana mwana na ngai mama yo ndoko kezi na moni oza ennemi ya vie na ngai yo. Non maman si oza d'accord tu OK pas il monte. Papa Ah oui, c'est pour ça. Ya na lambaki nganda musaka na ngai oyo ni ngamba na bete lelo na bete ki mo itu papa yo ka biloko bana kisasa balambela ka be matembele na wa uni bio matembele bana bachacha ba engrais chimique bio papa yaka kulia ko kulanda ba yakatulia Yaya, nzamba pambola yo. Olia te. Olia kolamba. Na ibsa nini? Zipona kolamba lipo. Mama tika. Ça fait racalisute. Yaya, nzamba pambola yo. Mone na zoli avec un petit. Tata. Non, merci. Ça va, Ange? Ça va, papa. Mon qui va beaucoup de mingi, hein? Nazwa yeye wa mwana nanga liboso moi cité. Donc na bota moi cité ya remplacer. Maman. Ça va, merci na respect. Ah bon? Merci. Ah bon, on gagne. On a lo so mama. Merci na nga lo so. On y a été. Tika mama na mtetele ya lo so. Kwa lo baina lamba ya mo la bisunati. Sita na ona sikalifa. Tukana yambaki bipe ya ninga. Bon appétit encore maman. Merci. Autre exemplaire. C'est loin. Ça va. Ah, j'ai place à Robert Saté, hein? Voilà. Ah, maman. Merci, Ming. Vous avez bon, ben, moi, malamu. Maman, c'était la même, vraiment. Bon, malamu. Bon, on a bon été en bon moment. Na ibaki maman na ibiele ka to zaje muziki moko. Aki mwasi malamu. Hein? Faut d'abord mwana. Papa tsaka. Mwana ya biso mbali mwana mama Shako. Tant ba boti ye na maternité. Mama, ngam to biso la mi mama. Oh. Abengo za wapie. Elo même mobali ya botami. Otani mwana. Ngala zosenga bo continuer ka bona mwana. So mabe zali ko benginga. To boye singa na ye. To solo ensemble. Non. C'est déjà ba maman to benga yo te. Ça va. To pese toli. aussi la nara. Donc c'est la biso awa. Ah, rejoint Thompson, Bogolia zo Thompson ne. Ah, rejoint. Bogolia. Dès to boti ya mobile. Dès to boti paye ya masi. Voilà, il va bon. Merci. Merci Béli. Aller la so. On marque que voilà. Qui n'a pas de solo là qui n'a pas bien. Mais on a changé, on a changé. C'est quoi ça finalement? Donc nous on a so banayo. So na sala qui on a pour la maman Shako. Shako yo na mwana na yo. Beaucoup si mwana nga être joué na bino. Ya nini? Bobala ki yebo sakana na ye. Mwana na yo akanisa kiki aye ko sakana to na classe to nini. Libala eza libala. Il faut qu'on respecte ma norme ya libala. Ko tosa mobali. Mais mwana na yo, ou edika mwana na yo bien te. Tu mens comme tu respires, Shako. C'est pas vrai.
Sankala. Yango boni. Yo fandaka na mwana na yo te. Comment ça? Ça hypocrite. Non, Mais l'indemnité. Comment ça kana mwana nga? Mwana respectaka mobali na ye. Comment mwana nga alami mobali ne mbisa mai. Yo ya mwana nga kolia mbisa mai yo te. OK na mbele suba mais so mbisi wana aliaka te. Na ibi ke mwana nga lingaka ne mbisi wana te. Normalement ke l'air na banda akola alingaka na ye mbiso babengi ngolote. Nga na yeli mbo. Na ndenge nini? Mais mabe. Yo na ndenge nini? Bon nga da ko la malisu na ndako te. Yo za mba oza mosi na ya butu yo za mama. Maman. Oh. Allez. Wow. Ça va? Allez, maman, ma chérie. Ça va. Ça va? On va décaler mon corps. Ah, bon, ça, le vous méritez. Allez, je vais aller au Moupaya. Allez, Mon paya. Venez. Ah, bonjour maman. Bonjour ma fille. Elle, c'est Sila. Ah, enchantée ma fille. C'est ma maman Chacon. Maman Vanda. Moi, c'est Kitoko. Voilà. Et Sila, Aza Mwoyo. Nous sommes Congo central. Aza Mwana Matadi. Voilà. Tant qu'on a une mission de service dans Matadi, on est là mon inquiet. Mais si on a mikolo ya zawa ze patata mwasi na bango. Comment on est nani kasi? Comme on est ici là, mais on a bien acquis ici la chou. Vous on a ko bengi nani? Peu bien ici là. C'est comme maman dans le pas qui n'est. Tete ngana zalaka bo na ko lambeli. Yo moni mona na sa ko mikunda nigite mutasaka badifi. Nigi yo ya mama. Isaka kayo mukondo na mwana. Itakotsa kotsa basi lelo yo ake. Ah, regarde, c'est pas ça. Allez, bon, là, tu as mon temps qui est au sol là. Chérie, na milovola. D'accord. Yango na zo batela kai kola yiko la kisanga yo. Na ebi kaka yo moko de kolunda koyo. Mohana ngazala kana isiri. Ekweside vulezonokanga nazolela nani akomona ekweside bakakezo betanga nazoganga nana koyokanga Beaucoup de gens t'ont pas menti du colo qui changer les badranga mon ko na tout tia badra na tia badra ya rouge bordeaux et kota na fond en blanc na zonga boye na kuti ya bleu ce qui bleu ciel na fond en blanc na ina mitu na ba maison sanga na petit bateau to ba biloko ngo za ya berso na zo yebate na zo yebate sur mara azaka na crèche tilelo na zo yebate yo mabalo fo retournaka bisika musozi za bisika konia tate ya muti mama na maba bisaka nga mwana yo ko kota makelele likina ndako ole mwana asala makelele ba mama mikolo ba komo sala ba makelele ona ndako na ndako mwana ngana ko vanda leste boniko oh mama nga no défendre yo avec ça on a quoi kila ninga mabe nga kuna za na kinte batuni nga ozovanda ndenge nini you quantième femme ba contenir nga 3e sur 4e sur 3e ba camarade no musique ngana kwa wana siko suma bloko ami mwana oza mutema oza 4e sur défilé ki 4e c'est ça singa matembele ngabi ndenge baninga balikaki yo pe koleka okoleka nzela mais okoleka nzela mama sheko omoninga omoni yo baleka bala kinti ngasiko une matadienne à Kinshasa en fait son jubilé makambo sala mais ngate basanza na moi olingi nini oyebi nzema mais yo zana butu na moi ozonga giga yo mona mama sayaka moni mama nanga moni basa solo mama nanga basa basenzi autaka matadi asomi biloko ne tokutana ta na gare centrale ayebi ndako mwana te po azimi pesaka valeur moni yo naka bano bipe bwana valeur atamukete ti lelo na bandako bana bozo ba omoni bano bakota na saba jipona bo libéré bamuti eyehe bokotongo bokolembe nazaka kana pikami dalapo mame bilabelo za na réseau na piki dalapo loboko na wana ezaki pongo love na Sicile mpe mato yeko na mwana na yo o suka ki ozwa biso ba de kufaka embouche ya fève comme wapi
côté kuna yo soye koleka na la sayo ke ngala bastale baleka côté ngala vanda non peso so moni yo aussi ça ande o awati nga na kosilisa kweza ngai mwana ngai moko so chete yondo kukenene bali so chete singamate bele kukenene non yo koloma non linga ta ganga ngai ko ndela so ko lema wa pona so ta so continue na nga okevana homme de via na saka na ko pika mobe ao mais so est-ce que ngalo to za bambana na tunyo na bonga na yeso ngalo mo bana okoma ko shindi ba ngapo bambana na ko tuna bengana wa ba ko bala kufa atiki ngai moko na kati wala bana ngapo mwana ngai ali bébé baninga baza baveve joyeuse mais oyo baveve oso ya ndenge nini bino bozela fo compte mona osala bino na Facebook na otanda bafoto na bino yo na bipendu na moko na mosusu na bosali komone na otanda bino bafoto na bino na Facebook bayeba bamama baderange bafoye ya bato. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'or na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'or. Mama Bijou d'or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.